bandeko balanzi ya point fo lingala tokutani lisusu na mokolo na lelo mbote bisika biso bino na tondi bino botonzi mingi mpona soutien na bino lolenge bozolanda biso lolenge bozosabone lolenge bozokommente lolenge bozolike en tout cas napesi bino botonzi mingi mpona befort bozosala ndenge bozoluka kosoutenir biso. Alors bandeko balanzi ndenge kaka tozalaka na habitude ya kolobela matali actualité. Alors na mokolo na lelo mpe tokolobela matali actualité na espace na bino bitumba makanisi matali République démocratique du Congo. Alors toza na basujet mwa misato tokolobela ya liboso eza tokoloba ebandeli début ya assainissement ya ville ya province ya Kinshasa. Omoni lolenge nini comment est-ce que bato oyo bazaki ba ex kuluna ba bâtisseur lelo ndenge babandi ko assainir ville province ya Kinshasa babandi nanu na district ya Changu esika wapi tomoni na ba Pascal na Masina comment est-ce que ba kombi comment est-ce que ba assainir espace wana. Alors tokolobela yango na kati na esika oyo et puis tokolobela grève ya ba médecin oyo wapi bazolala libanda ya immeuble intelligent mpona bazomanifeste to bazoluka bakutana na ministre de tutelle donc ministre ya santé mpona makambo na bango bamédecin oyo baza non primé oyo bazozwa baprime na bango te oyo bazorevendique makambo ebele. Tomoni lolenge comment bahumiliaki bango tokomeka mpe kolobela yango lisusu na kati na esika oyo epuis ensemble tokolobela insécurité na ville province ya Kinshasa. Mokolo na lelo babomaki moto oyo aza motard babomi ye nyonso wana mpo aboyaki kopesa moto na ye. Alors tokolobela mpe makambo wana na kati na esika oyo bandeko balandi tozongi na sujet na biso ya liboso oyo ezali assainissement ya ville province ya Kinshasa. Tolelaki awa tolobi ville province ya Kinshasa eza sale. Alors eza miroir te oyo toloba ntango ozoya na République démocratique du Congo lolenge capitale ya mboka monene République démocratique du Congo tolobaki Kinshasa eza miroir te ezolakisa vraiment te que non oyo ezali capitale. Alors bomonaki comment chef de l'État akendaki kotala misala oyo ebandaki kosalema na zando atali akendaki kovisite amona batravaux lolenge ozosalema. À sa grande surprise azalaki étonné asilikaki asepelaki te lolenge akutaki makambo kuna bamarché pirate boye bosoto. Alors esepelisaki ete raison pour laquelle tomonaki bayaki konommer le général Kasongo Kabwik oyo wapi mpona task force oyo eza censé koassainir ville province ya Kinshasa. Tomonaki lolenge bazwaki ex kuluna oyo bakomi lelo babâtisseur bazwaki bango bautaki kanya makasi ese mpona koya na Kinshasa awa oyo tomonaki mpe boyei na bango na capitale mpona koya koassainir ville province ya Kinshasa. Epuis bazwaki mwa temps bato bakomaki kotuna ebongo bato ya service national yango bakobanda mosala mokolo nini tobandaki komituna baquestion. Alors toyei komona ke babandaki na mokolo na mercredi babandaki mosala na bango e batiaki bango na nzela mpona koassainir. Bazwaki nanu temps ya sensibilisation mpona koloba toyokaki lolenge le général Kasongo Kabwika alobaki mpona bato oyo babwakaka baplastique bosoto na nzela bazokipe esika kobwaka te. Tomonaki lolenge akebisaki donc bazwaki temps ya kosensibilize ebongo babanda mosala. Tomonaki babandaki mosala mokolo na mercredi lolenge ka bozomona na bilili comment est-ce que baassainir tozoyoka mpe batémoignage ya bato bazalaka kote kuna koloba en tout cas tomoni différence ntango bango bayaki kosala te lolenge ezalaki na ekomi propre apekisi bamarché pirate ayebisi bamama bokoteka te bato bazoteka na nzela ya leta bokoteka te eza esika koteka te batekaka na wenze batekaka esika wenze ezali batekaka na nzela te. Alors tomoni comment est-ce que bato population mpe koti nango parce que eza ida malamu population mpe koti na ide wana même la population amekaki mpe na ebandeli oyo komeka mpe koede kokombola kolongola babosoto nyonso mpona parti wana ezala propre. Tomoni comment est-ce que bato bazongi bapekisi bato koteka na nzela lolenge propreté ezongi na parti wana. En tout cas eza likambo ya kosalue eza likambo ya kobetela bango maboko bakoba
lokola babandi nano na parti wana toyebi ke baparti mosusu oyo ya Kinshasa etikali mpe ekozala saigne tokomona ville na biso kozala propre. Alors tomonaki mpe kaka na bilili ndenge bozomona punition bapesaki bamoni moto kobwaka plastique bidon ya plastique asimbaki ameli jus ameli mai abwaki yango na nzela. Tomoni comment bapinir moto wana ndenge basalisi ye baphysique ndenge bozomona na bilili wana nyonso wana mpo abwakaki. Alors interpellé mpe peuple congolais to kinois mpona koyeba ke non kobwaka biloko na nzela eza malamu te parce que bazokombola bazolongola bino bozobwaka. Alors bomoni lolenge bapimisaki moto wana mpo mbala nsima je pense akoya lisusu kozongela te. Alors lolenge mpe le général Kasongo Kabika azotelemela kaka azokebisa kinois soki bamoni moto abwaki eloko bakolandela ye bakokanga ye. Alors kinois azwa mayele ayeba mpe ke non babwakaka bosoto na nzela te. Eloko mosusu biso tokokaki koloba par rapport à cela eza bien kopekisa moto kobwaka bosoto meli jus bomba na sac na yo lokola bafulu ezali te kende kobwaka yango na ndako na yo. Alors ekosenga mpe kotiaka bapoubele po epermetaka moto okomona moto azalaki na rendez-vous moko ameli mai na nzela komema bidon wana mpo akende nango ti esika ya rendez-vous. Alors soki bapoubele ezali ekopermettre bato mpe babwakaka wana mpe eza part oyo tokoki koloba na service national bapense mpe nango e général Kasongo Kabika bapense mpe kotiela bato bapoubele kolandela. Donc surveillance ezala bato bazala wana ezala te bobandi lolenge bobandi bato babeti maboko basepeli nango après mikolo ebandi koya bolalisi na bino tozongi ka na bosoto. Alors toza na confiance topesi le général Kasongo Kabika confiance lolenge chef de l'état apesi ye confiance basala mosala lolenge esengeli balemba te. toza na posa oye na ville province ya Kinshasa osepeli surtout que ntango bapaya bayaka na aéroport antile eza koleka batiango wana ntango bozomona ville na propreté ezosala malamu mpenza epuis ekoépargne biso na bamaladi ebele oyo bamaladi mosusu tozwaka suite ya bosoto oyo tozovivre na bosoto wana bamoustike epai yango bamalaria kilikili ezopermettre kinois te azala en bonne santé. Alors bato mpe elikambo mosusu eza mpe na bato bakritikaki kobenga bato ya service national baexkuluna baya awa baya koassainir ville wana eza bato toyokaki comment les opposants balobaki te wana bazoya kosala misala te eza milice ya Félix Antoine Tshisekedi. lelo bato yango babandi mosala moto nyonso azo applaudir bato oyo bakritikaki bozwa mpe courage wana ya koya koloba ke non tofélicité parce que tomoni premier pas oyo tomoni misala oyo tomoni quand même lolenge esalemi na ndenge malamu epuis kinois nyonso asepeli. Alors bozala mpe na courage ya koya koloba mpe ya kobetela bango maboko parce que bozalaki bato ya liboso ya kokritike te eza milice ko milice bango wana bazosala mosala te bango wana bazobongisa ville te bango wana bazoassainir ville te. Alors bandeko nyonso eza ya kokritike te soki mpe botali likambo eza na heure ya malamu eza likambo ya malamu pourquoi pas kofélicité pourquoi pas koloba longonia na bato bazwi likanisi wana olie ya kokritike kaka nyonso il faut kaka kokritike parce que bobengami bopozwa wana eza opposition ya malamu te. Bandeko balandi tokoti na sujet na biso mibale oyo ezali grève ya bamédecin non primé oyo wapi bazalaki humilié. Alors bamédecin basali soki bajour bazolala liboso ya immeuble intelligent mpo bayaki mpo basenga kokutana na ministre ya tutelle ministre ya santé Roger Kamba mais accès epesameliaki bango te. Alors vu que baza na barevendication ebele bakomi kolala wana epuis kaka ndenge bozomona na bilili comment bazobwakela bango mai bazopolisa bango tozala bato siko on se pose la question décision wana ya kopolisa bango mai euti wapi? Euti na cabinet ya ministre nde balobi ke bopolisa bango mai to euti wapi? Wana eza kohumilie bamédecin. En tout cas il faut to reconnaître ka misala ya bato lelo soki bamédecin wana balobi bakosala mosala te biso moko atozaka exposé na bamaladi ebele suite ya insalubrité eza na ville province ya Kinshasa. Alors bamalaria kilikili
siko soki bango babi bakosimba bato te eza po population akufa bato bakufa to lolenge nini. Quand même il faut savoir comment honorer les autres na mboka na biso, on doit le dire. Ba honoraka ba professeur te, ba honoraka ba médecin te, bato basali d'études ebele bongo pona koya ko soigner. Lelo po balingi bakutana na ministre de tutelle, ministre na bango nde esengi ke bino bobanda kopolisa bango. En tout cas image ezosala pasi bandeko tozolo bango, mais ça fait mal. Quand même il faut savoir honorer soki ezalaki bapoliticien wana botomboli bango, bato bazoyiba bambongo botomboli bango parce que oyebi na suka na moto wana kopesanga quelque chose, mais bango botala lolenge bozosala bango, c'est humiliant, eza malamu te. Toyokaki awa ntango médecin oyo kombo na ye na ebungi na makanisi na ngai oyo wapi abetaki jeune fille abandaki kobota, tomonaki comment bato batelemaki. Donc bino boyaka tomoni mbala moko non baradie ye na ordre des médecins, tomonaki comment ministre nini s'est prononcé qui il n'était même pas ici à Kinshasa, mais il s'est prononcé pour ces dossiers. C'était pourquoi? Parce que ça la cubeuse, parce que la première dame alobaki yango wana boyaki mbango kosala boyaki mbango ko réagir. Siko na makambo etali ba médecin o eza pe droit na bango. Comment les gens peuvent travailler sans pour autant être payés? Eza droit na bango. Bo signer na bango boyokani na bango, bo signer ba PV ba accord boyokani na bango. Ote mbongo na bino retard ya paiement, retard ya comment? Ya paye complémentaire. Oh bango bazosenga boyokanaka na bango okobanda kofuta babi depuis mois de février 2026 te bazwaki ezozala na retard ya makasi oyo bango moko balobi retard chronique. Sikoyo mpona kofuta bato wana mbongo na bango soki baye koreklame eza na baoyo baza baresponsable, baza na basi baza na bana bakofuta ndako ndenge nini, bakotangisa bana ndenge nini, nyonso wana bato bakoki koya koreklame te, bakoki koya koloba to baréclamation na bango te, koexprimer mécontentement na bango te. Il faut réagir de la sorte. Sikoyo tozotuna nani apesaki injonction wana alobi ke non bopolisa bango mai, pourquoi kosala bango bongo? Bango baye kokutana na ministre, pourquoi kopolisa bango mai? C'est humiliant. Peut-être ba o bazopolisa bango mai wana basala d'étude loko ya bango te, mais bozopolisa quand même boye bakohonorer bato na mboko toyebi kaka honorer les gens qui volent, bato basalaka makambo malamu te, mais bato bazosala makambo pour sauver des vies, bato bazotelema tozalaka awa trop exigeant. Ntango esengeli médecin moko asalaki erreur tala boye bamédecin basalaki toyaka tolobelaka bango. Alors ceux qui peuvent bango baye ko réclamer droit na bango, pourquoi pas koya kolobela bango? En tout cas bandeko ezosala pasi bingi ndenge ka bozomona na ba image eza ba papo baza ba responsable baza na basi na bana ntango bazoya ko réclamer boza parce que bakomi na incapacité misusu bakoti banyongo bazo réclamer non alignement à la prime des risques trimestriels pour au moins 800 médecins. Nyonso wana eza ba réclamation na bango. Alors beaucoup tanana bango la meilleure chose à faire pour permettre à bango bamona ministre basololi na ministre eza bongo communication eleki nyonso soki boyebi ko communiquer boyebi ko sololelaka bien ole ya ko réagir ndenge bo réagir wana eza image pe ya ministre bimi mabe parce que eza devant cabinet ya ministre image pe ya ministre bimi mabe. Comment est-ce que bokoki kotinda basopela bango mai? Moi je me demande nani atindaki nani apesaki comment injonction wana. Bandeko balande ezosala pasi mingi sikoyo oyo bazoluka lobi bakoma ba médecin. Façon vous traitez les médecins en République démocratique du Congo, bana na biso to bandeko na biso bakoluka bakoma esu ba médecin, bakoluka bakoma ba médecin bana na biso baparent babanda kopekisa boyebi te bazwaka ba médecin na importance te, bazwaka ba professeur na importance te. En tout cas, le gouvernement doit se pencher sur ces dossiers, ministre a se pencher sur ces dossiers. Parce que Batouana etali yo eza domaine na yo, il faut tala yango malamu botika ko réagir ndenge bozo réagir bongo eza malamu te, ezo honorer mboka na biso te, eza te po plébiscite ka bato kako bazo sala makambo mabe bazo yiba bambongo bozo tika bango baza intouchable, mais bato mosusu nde bomoneli bopolisaka bamai. Bandeko balanzi tokomi kokoma na suka ndenge kaka nalobaki sujet na biso ya troisième sujet na biso eza insécurité na ville province à Kinshasa. Information eza mokolo na lelo jeudi babomi ndeko moko
na quartier Matonge na commune na Kalamu ndeko yango aza motard amemaki client sans pour autant yeba ke non client wana azalaki criminel. Bakomi na Matonge client ayebisi abotola ye apesa moto abimiseli ye mondoki apesa moto ye pa boyi alobi mpona moto na nga okoboma ngai abandi koganga ezalaki ba 5 heures du matin abandi koganga ntango abandi koganga babandi kowelela contact azwi clé wana abwaki yango na lopango moko lokwa bazalaki na avenue Songolo abwaki na lopango. Alors ntango criminel amoni ka perdre nde atire abeti 2 balles et puis akei na ye moto etikali wana ka nde bozomona na bibili wana ndeko na biso a perdre vie na ye kaka boye likolo ya insécurité na ville province ya Kinshasa. Tozoloba tokokontinue koloba tolobelaki yango parce que eza kaka bazoboma bazokotela bato ebele bazokufa presque chaque jour. Ndeko mosusu liso na ye soki batyubi ye bamenase ye babeti ye babomi ye lisu ndeko azalaki na 2 miso akomi na lisu moko nyonso ezosalemaka na ville province ya Kinshasa. Alors autorité botala makambo oyo peuple congolais azokufa bakinois bazoboma bazobotola bazobebisa moto botamaki na liso mibale oyo akokoma na liso moko na kimokolo ezosala pasi mingi. En tout cas baautorité na biso botala likambo oyo ya insécurité na ville province ya Kinshasa ezosala malamu te. Bandeko na biso tozoperdre baproche na biso ezosala malamu te. Depuis bandi tozomona te sika bazokanga bato wana bomona bato wana mpe bapurge bapene na bango ezozala te. Combien de personnes bazobima bajeune mosusu babomi na balemba makambo ebele. En tout cas ministre ya justice atala vraiment dossier oyo et puis le ministre, le VPR en charge de l'intérieur, atala pe makambo tango bazokanga ba criminel wana boluka bango bokangi bango et kuna na ngambo ministre de justice botala ete bato wana ba purger ba peine na bango eza te moto akoti lobi babimisi akimi. Combien bazoboma bazokima tozana ba histoire ebele oti sikoyo ba comment tomoni ba auteur na bango te bakima na bango papa Fredio babomaki na yolo tomona moto oyo aboma ye bato baboma ye ba criminel ti lelo bamonana te. Alors nyonso wana eza ba dossier oyo esengeli bomona peuple amona ke bozosala mosala bozolandela tozala na sécurité na mboka na biso toza na mboka mosusu te. Bandeko balandi tokomi na suka émission na biso mokolo na lelo na tondi bino lisusu batondi mingi mpe na sengi bino lisusu continuer ko soutenir bolanda commenter liker partager et puis s'abonner. Toza vraiment la besoin ya soutien na bino tokutani banasima avec le même plaisir. Au revoir.